Ndeko na ngai mbote. Ezali ngawa yo GMM, éveilleur de conscience. Na podcast eleki, tobandaki sujet moko très profond. Ekokomela o kaka oyo zali kokanisa. Boye ba ete sujet wana ekokomela o kaka oyo zali kokanisa, ezali sujet ya pamba te, ezali loi universelle. Tango nasalaki podcast eleki, bato mosusu babengi ngai, bato mosusu bakomeli ngai, balobi ke bazali d'accord na nga te, balobi ke nani yango akondima azalaka na pasi, nani yango akondima akanisaka makanisi ya pasi po azala na pasi, oyo nalobaki ezali ya solo te, ainsi de suite. Mais moi na changé yango ezali te, ezali nde kaka bongo. Namoni ke ekozala malamu na banda ko limbola yango malembe, étape par étape. Loi oyo ekokomela yo kaka oyo zali kokanisa, ezali loi moko mozindo mingi, ezali na profondeur ebele, ezali na profondeur mingi, yango wana babombelaka biso yango. Nakozala obligé na limbola yango kaka en gros, mais nazali na eliki a ete bino moko boko banda kosala relation na vi na bino ya mokolo na mokolo. Botala kaka oyo esalamaka na vi na bino, to na vi ya bato oyo boyebi. Donc na nzinga na bino. Bato oyo basi bakutana na ngai na séance ya coaching, bamonaki ke oyo nazali koloba ezali vérité. Ndenge kaka na lobaka, vérité ezali mwinda. Mutu moko te akoki kokanga yango. Suka ekobimaka kaka. Ngai nazali kosala kaka par nanga ya koloba vérité. Yo moko sala discernement na yo pour comprendre. Ozali obligé olanda ngai te, mais sala pe par na yo. Mokili oyo epesaka biso nyonso tu tolingi kozwa. Pasi to bolamu. Me toyebaka ndete ndenge ya kosenga yango. Pona nini soki olamuki malamu te na tongo, soki olamuki na kanda, e osali eloko te po changer yango, okokutana kaka na bato oyo bazali kopesa yo kanda, to na bato oyo bakobakisela yo kanda. Osi omituna question wana, eyano to réponse na yango ezali, ekokomela yo kaka oyo zali kokanisa. Mokili esala mabongo. Nzambe asala mokili na ndenge wana. Moye yo na ngai to changer yango ezali te. Il faut nde toyeba to toyekola ndenge nini tokoki kozala. Comportement na biso ekontaka mingi na faso ya kozala na mokili oyo. Mokili ezongiselaka biso tango nyonso kaka oyo tozali kosenga ye. Oyo tosengaka ezali kaka na maloba te, mais ezali totalité ya makanisi na biso nyonso ya mokolo na mokolo. Oyo tokanisaka tongo pe pokwa nyonso suka ekomonisama na bomoi na biso, mabe to malamu. Kobosana te ke ndenge kaka nalobaki na podcast eleki, makanisi ya mikolo nyonso elataka biso na nzoto. Liloba elati nzoto. Moto nyonso to ayibi phrase wana. Liloba ekomi ya yo. Okomi kokanisa yango inconsciemment. Exemple moko yango. Soki ozali na esengo mingi na kati na yo, okokutana pe na bato oyo bazali na esengo mingi. La joie appelle la joie. Kati soki ozali na kanda to na basusi mingi, okokutana pe na bato oyo bakoya kobakisela yo basusi. Ou bien bato oyo pe bazali na basusi lokola yo. Ensemble, bokoloba ete mokili ezali mabe. Ou bien, nzambe nini na sali pona kutana makambo motindo boye. To pe, nzambe kaka, soki yete tokosuka wapi. Bakongole bayibi frazo malamu. Tolelaka tongo pokwa. Nzamba ya kosunga biso.
Ba réponse wana elakisi que ozangi pouvoir, ozali kaka victime. Eloko ya liboso ya mutuya oyo il faut to comprendre pe to salela ezali ete ekokomela yo kaka oyo ozali kokanisa ezali loi universelle. Moto akoshanjaka yango te, il faut ndima yango kaka ndenge ezali. D'ailleurs, ondima yango ou bien ondima yango te ezali toujours kosala, ezali toujours ko agir sur yo. Moyo oyo echapango ezate osalelaka loi yango mikolo nyonso sans que oyeba, donc inconsciemment. Obotama bongo ezali don ya Nzambe apesa yo yango kobanda mbotama na yo. Bakosa yo te ndeko na ngai ke richesse ezali kaka pona bato misusu, ke abondance ezali kaka pona bato misusu, ezali lokuta. Bakosa biso mingi balingaka nde toyeba vérité te, mais vérité komi kobima. Ya liboso il faut yeba ke ozali responsable ya nyonso oyo ekomelaka yo, moto mosusu te. Kaka yo moko nde ozali mokonzi ya destin na yo. Linga ondima responsabilité ya bomoi na yo. Ezali kado na yo ya Nzambe bando botama. Moto mosusu akoki koyiba yo yango te. Protéger yango makasi, kopesa yango na moto mosusu te. Me ndeko na ngai soki oboyi kondima kado na yo ya Nzambe, okotikalaka kaka esclave na yo moko. Okotikalaka kaka esclave ya makanisi na yo moko. Makanisi na yo ekodomine yo pe ekotinda yo na pasi. Soki okoki kosala eloko moko pona yo moko na mokolo ya lelo oza koyokanga, eloko yango ezali nde zwa conscience ke ozalaka mokonzi na yo moko, mokonzi ya esprit na yo, moto mosusu te, maman te, papa te, pasteur pe te, yo nde mokonzi ya bomoi na yo. Okoki kobanda lelo oyo ko maîtriser makanisi na yo. Okoki lelo oyo ko changer makanisi na yo. Okoki lelo oyo ko créer makanisi ya sika et puis ko maîtriser ba sentiment to ba émotion na yo. Olobini ndeko na ngai. Olingi ko sa eloko moko ya sika pona yo moko lelo. Olingi ko zabo moi na maboko na yo moko lelo pe sikoyo. Ou bien olingi ko continuer kozalaka kaka victime mokolo na mokolo. Banda lelo oyo ko changer. Ekozala malamu mingi pona yo moko pe pona mokili mobimba. Toko continuer thème oyo semaine prochaine. Tola mukandiko tango ya mbongwa na ekoki. Soki makamuna woti koloba esepelisi yo, okoki kokoma abonné, ofini na bouton ya C, ofini pe na ngonga oyo ezali na C, po ete soki na tie podcast ya sika na chaîne oyo, okoka kozwa yango pe koyoka yango. Na kosenga na ope lisusu, soki osepeli, opartage video oyo na bandeko misusu, po biso nyonso tokoka kokola elongo, na tina ete toyeba oyo tozali, tokoma kosala makambo oyo biso moko tolingi tosala, et non tozalaka kaka ba victime. Soki tolongo ba victime, tokokoma ko décider sur sort na biso. Tola mukandiko, tango ya mbongwa na ekoki. Merci na écoute na yo. Tomonani na pose koya.